kola mokeza activité ndenge tolobaka epana biso na Sentinelle TV yesu aza mokonzi yesu aza nzambe. Alors basango ya Kongo na bandako na bino toza na mwa basango ebele tokopesa bino lelo melo ka liboso tozokende koyebisa na bandeko ke par rapport ya makambo ekomami awa bakomi awa kosa le cas du jour. Semco marche selon Kabila. Kabila avait déjà dit le Premier ministre sortira au mois de mars. Vous les prêtres de et les rassemblements, vous êtes tous au courant de ce programme. Kabila a décidé à l'aide du président sud-africain Jacob Zuma de faire rapatrier le corps de Tshisekedi à Kinshasa le 11 mars 2017. Donc, Bino Basango Izadi Bandekonde Bazo Koma Balobi Basango Babi Makamwana Ndegeni Nikaka après avoir koleka epa ya Zuma programme ya komema ebembe ya papa na Tshisekedi ebimi na Congo pe bazo senga ki ebembe ya Tshisekedi na Congo et même gouvernement Kabila ba collaboration so eke na bango parce que azali mokonzi munene Kabila akoki ko sakana na été ba sango mususu totangi awa oyo bandeko ba komeli biso ezali communiqué des presse au sujet des obsèques du président Tshisekedi wa Mulumba. Depuis le 1er février 2017, tous les Congolais savent où ils allaient. Maman Martina, Monseigneur Ndeko, il y a le regretté président Matbakomi, il a fait ce programme qui est Ebembe, et qui est de Kinshasa le 11 mars, mais Basengi, Monisco, Aya, ko Kengela Ebembe, pour la sécurité. Mais là, il y a la police nationale pour sécuriser le corps. Il y a papa de sécurité. Or, il bien que la police nationale est corrompue. Bazali bato bazoboma bato bakoki associer bango na liwa ya nani ya papa na so Tshisekedi. Primature, le rassemblement accepte de déposer un nom à Joseph Kabila en main propre, mais pas trois. Rassemblement, endimi kopé sa combo moko et pas Joseph Kabila, na main propre, pe lobi boy. Donc la Kabila zo comprendre que ma solo et si là pour le 19 décembre, c'est-à-dire Azali na légitimité te ya président Congo, ba corps wana mutezo commissaire président Congo, cela veut dire que Azana droit ya ko ponater, mais Azana droit ya ko nommer Premier ministre au rassemblement et ko présenter. Alors le kola Kabila toyebi bien kaza mutu mukuse atanga mingite, c'est un criminel à mesana comme la makila bato. Alors rassemblement balobi boy. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le kola Kabila a sangani na ba mobutiste. Oyo makamutu mobutu azali ko sala avant ba bengane na AFDL. Yango zo se répéter. Pe ba tension ya ba foyer, ba guerre, ba tuerie partout na Congo. Ezali kaka ba effet o ezo peut se répéter. Alors rassemblement lobi boy. Ezo senga pe na majorité présidentielle ba présenter trois combos ba ko pona moko po za la président o ya ko kamba pays na biso lokola na transition tina ba élection na zongeli. Ba bi lokola Kabila azo comprendre que aza na droit ya ko senga kombo te parce que ça illégitime, ça légalité. Banda le 19 décembre, mandat na esila aza sous président Congo te. Mais ba accord ndé épicier pouvoir à continuer une année qui a même pays na élection. Le kola yazo comprendre en que aza na droit pour na premier ministre te rassemblement PSNI na majorité présidentielle va présenter trois combos. Ba on va opona nani na la président oyo a travailler une année oyo non rassemblement pour ba memabiso na ba élection parce que nenge balobi ete les mêmes causes produisent les mêmes effets. Lokola Kabila alandi idéologie ya Mobutu ya wana tozomona pe masolo na ye ezokende kosuka ndenge Mobutu asukaki. Donc ezali bongo oyo bandeko bakomi lisusu wana makamuni lisusu bakomi awa to partager ki on a mis na biso pona kosola parce que awa nde ezali sika tolobelaka masolo ya Congo na page na biso ya Facebook ya liboso bokomona bakomi flash la ville de Kananga sous contrôle de grand chef Kamwina Sampu balobi chers amis
je vous les confirme que tous les 5 communes de la ville de Kananga est déjà appelé Chota. Il y a un slogan que les milices utilisent dans les langues maternelles qui dit Muteke, Wabanyai. Donc il y a c'est à prendre avec réserve, Ovmanabi, Kozonga avec réserve, parce que ça, ngamu nazo pesa te za information batindelinga, balobi kamu inensemble pour au moins assiéger Kananga mobimba. Mais qu'en est-il de ne mwananse mato ne mwamba mfumbwa tomoni scénario o nan tomonate tilelo basoda kabila bazaka liboso a porte kutu bato akamu yaye ne mwananse mi basengi aide na Monisco amemela bango mai na biloko kolia. Alors de l'autre côté na Kananga chef coutumier o ba bomaye ba adepte ne bazo continuer ko bunda bazo récupérer ba ville bien que ba boma bango. Mais na Kinshasa ni monanse ni oyo asala ki propagande que Kabila a sous 3 ans perso senga 13 millions de dollars. Alors ezana bato mi tout ça la raté bato bazana ba bongo et kufa o baza envoté bazo kanisa ke yi az espoir à Congo pe bazo sena ko soutenir ye. Mais pourtant yemoko azo attaqué te azo betate akom ko senga Monisco a memele biloko roulia na komela. Donc eza mawa mingi bino bato bozo zela epa na ye quelque chose bo continuer ko zela ye. Je crois à kobimela bino pe a ko libérer mboka. Entre temps yemoko azali coincé ezali bongo basangwa Congo na bandako na bino na basangwa lelo ba biso susuki oni appelle à la désignation d'un premier ministre présenté par les rassemblements. Oni to sito yebiye asali plus de 20 ans na mboka na biso aya na contingent ya bat belé plus de 200 000 hommes oyo musana bango ezali ko protéger peuple congolais. Mais oni baza beaucoup plus côté à violer les Congolais, banamike, pe ko sala ba commerce ya ba or que ko protéger les Congolais. Quand on a sampu, bazo boma batu na Katanga na Kananga, bango baza na Kalemi, ba tuchi bazo boma ba Congolais, bazo le belo mon côté, ba prisonniers surtout à Kinshasa et tona na ba na Kinshasa ba jeune, bazo le belo mon côté na ba mai, na ba fausse commune bazo kunda ba Congolais. Bazo le beloko mon côté na est à Congo na Beni na Kalemi na Kinshasa même bazo boma ba Congolais ba protéger ba Congolais te mais tala bazo sala ba sinoga ko sala ba slogan to ko sala ba gère ko senga ke Kabila a désigné premier ministre. Et pourtant vous voyez bien que Kabila aza na droit ko désigner premier ministre c'était pour aza illégitime. Donc oyo zali ba sangona biso lelo la fortune de Kabila, les loyers payés par l'ONU pour un bureau de la police finit par trouver son chemin vers la famille. Donc, Toloba ke Kabila na famille na ya ba Rwandais, ba ya na Congo pour na copier, ko boma ko détruire. Tala oni apesi mbongo pour na loyer ya bureau à la police, mbongo wana eki ko se retrouver na famille ya bandeko Kabila. C'est toujours comme ça que a travaillé. Urgent ba américain ba bimisi n'empoisa 8 frères ya Kabila oyo bazo piller Congo. Loko la mboka ya koko na bango. Donc ba vidéo ebimi beaucoup mona mir na biso pe lisusu awa ba komi ke ndeko na biso Jimmy Congo azo komake la guerre à nos portes. Tobias Elwood, ministre britannique pour l'Afrique, il vient de prendre la tête d'une coalisation occidentale qui veut chasser Kabila par la force. L'Angola est mis au parfum. Dos Santos, qui ne crache plus son hostilité envers Kabila, serait d'accord pour une solution militaire comme en Gambie. Bande Konangai, Likambo Oyo, Ezali à Solo, Ezali Likambo que Bande Konabiso, il y a Angola, Bazali sous d'accord na Makam Kabila zo salate, alors Bazali prêt, il y a aussi la coalition Moko. Il y a basoda, il y a armée, il y a Kabila na mboka. Mais Zali Likambo pour salama, et donc c'est na biso ba na mboka dans le monde entier, to sangana lokola motomoko, pe to se soulever na Kinshasa, na communauté internationale, na zomona na
poto na parlement britannique na parlement européen na la Haye na Quai d'Orsay na France pe na administration Obama kuna na États-Unis boke no ko sekwe bango parce que likambo so totali bien Kabila ninga zo sakana biso Kabila ninga zo continuer ko maltraiter et ni ko laksa mindele nanu batikiete mindele baza vraiment na confiance na ye pe bazo ko soutenir ye yango azo se comporter bon c'est que na bino boye barake mwana so qui a vimi na nzungu bobanga na bino te mama na ye azana se alors ezala malamu biso ba congolais to lemba ba marche te to lemba koloba te to suka kaka na ba vidéo te mais to sala plus que ça to kende nango tina suka e kozala malamu lisusu awa ba tangeli biso balobi Semko demande à Kabila de s'impliquer davantage pour la nomination d'un nouveau premier ministre. Alors makambo lo soto ezo laksa ke basango bazali bato kosala confiance na bango te po basango bazali bato oyo bazo trahir biso basango bazali bato oyo bazo soutenir Kabila basango bazali bato bazo marcher na Kabila ndenge tolobaki rassemblement il faut arrêter maloba na bango koyebisa Kabila ke azali na légalité te azali légitimité donc azana droit ya kopona président na Congo te soki azo senga 3 non pona premier ministre pourtant bakor ezo senga ke rassemblement et ko présenter bango muto premier ministre pe ko uta bona IDPS bino pe bo présenter yep bato MP bato majorité présidentielle pe ba présenter biso 3 candidats au biso ta rassemblement to kopona nani akozala président ya Congo. Problème surtout ça nango awa batindela kinga message awa ezali na phone na ngai esengeli na tangango Katumbi Moïse Katumbi azali fléau moko munene o biso ba congolais futo bengana parce que Moïse Katumbi azoya wana te pour à travailler pour na intérêt ba congolais Moïse Katumbi azali pion ya ba américain pe muto ponaye Paul Kagame preuve est-ce que ezali par hasard que ndekonaye Katebeka Toto akiti na Kinshasa oyo azana ndako te azana ba akoza na ndako na ye mais azana building te boyebisanga na Kinshasa botalisanga esika nini building ya kombo akatete yani bolukela ngai na bakar nyonso tu oyo elekaka kendaka Zando ekendaka Kinshasa ekendaka Kikwite ekendaka Bakongo ekendaka Chikapa boyebisanga solo boso mona camion moko ndenge tozomona auto service ben nde tozomona bana poto batinda ba minibus ba bus ba poela kimpele ememaka bato boso mona mutuka bis Sotraz ou bien camion munene ememanga mabanga na kombo Katebeka Toto donc azana ndako te peut-être ya yemoko azana mutuka te azana ferme te azali na compagnie ata moko te alors mutu ndengo na atonga pe bandako te awa bongisa bino ndeni ezali ba scénario na bango basalaka lokola bayebi ke ba congolais baza bato oyo bavivaka na kokamwa baza bato ba yuma ba mendre ba banda yes bato bakamwaka bato batasomo babengaka mutu nyonso surtout président ekamusanga lobi bana bitinda bato baza komemela basi ya bato mosusu de basaki ya kokenda bango wenzelelo bakoma ba président n'importe qui na Congo aza président alors bino pe bozokanisa ke Katebeka Toto ana mbongo ebele or pour quitter Kinshasa ba PC 20 millions pour allouer jet privé ils ont 200 000 pour à Kinshasa et puis pour asala aventure azosala c'est-à-dire Katebeka Toto na Moïse bazali bato moko bazo rouler pour na Kabila bazo sala distraction pour na Kabila bato na ba obongisa mboka ta lozo kamusanga congolais nyonso tout azo soutenir Ami de Katumbi Congolais ne surtout aza sima Moïse Katumbi Congolais ne surtout azo kanisa de Moïse Katumbi aza ndeko na bino oya wa kobongisa mboka détrompez-vous Moïse Katumbi n'a jamais été congolais tata na ye Seriano azali bongo Juif mama na ye azali zambienne Katebeka Toto mama na aza congolais siko Seriano akomi congolais mukoni parce que Seriano aza muyibi azali plus petit confiance à Bakagame batie wana po a continuer musala zo sala na Congo yango bafula ki ke azana problème na justice tozana Diomi Ndonga la zawana tozana kisa Frank Diongo bazobela
bosenga kabila atindika bango bakeli même en Afrique du Sud so bapesa bango permission. Comment se fait-il mutu aza condamné na justice ya Congo mutu oyo bayebi ki aza na ba problème babimisi ye ake nozwa kisi babimisi ko se faire soigner si mabazo bakokota te ezali ba jeune ndenge basalaki Vital Kamerhe bafulaki bino Vital Kamerhe oyo aza impudique oyo azobimaka na basi ya bato oyo azokaba sida par-ci par-là ezalaki kaka mpo bino bakongolais besoin bamalanda ngulu. Or Moïse Katumbi azali ennemi ya Congo azali groupe ya bato oyo bayibi na Congo mwasi na ye azali nièce ya Kagame azali mutu mpe akengelaka Kagame sikoyo bozalaki na président Tuchi mwasi ya président congolaise Olive Lembe oyo azali Jezabel turo bozala na président zambien juif mwasi première dame aozala bongo Tuchi. Alors biloko ndenge wana tokolinga ngo te mutu nyonso to azoyela bino lisolo ke Moïse aza président na bino Moïse bolanda ye Moïse aza malamu ye nda obongisa mboka Moïse atanga classe te Moïse c'est un voleur Moïse aza même mutu moko alobi awa natanga awa alobi boye bauti oloba ngo awa babi soki mpona mbongo Moïse akokoma président soki mpona corrompre ba chaîne ya monde entier koleka na TV Moïse akokoma président soki mpona kosomba ba combattant na bana poto Moïse akokoma président mais Moïse akokoma président te po aza congolais te et puis azoya mpona intérêt ba congolais te. Alors bino ba congolais esengeli boyeba likambo wana bofungola miso boyeba ke Moïse azali bongo congolais te Moïse akoya kosala G ya ba rwandais Moïse azali mutu na biso te esengeli toboya kosipote ye esengeli toboya kolanda ye esengeli toboya meme masolo na ye parce que akoya kobongisa mboka te. Alors le biso tozoleka tozoloba tozoya koloba te mpona toza contre mutu tozoya koloba te mpo tolingi ye te mais tozoya koloba awa mpona likambo oyo batuni awa conseil nini bokoki kopesa Vitalo Kamerhe le Chakuna Solate mais babenga ye le caméléon conseil tokopesa ye sida si azui akabi mingi na Congo akende okufa nango na mboka na bango na Burundi na Kigali ou bien na Bujumbura pe atika mwasi ya batu ya JB ezali soni mingi tata monene bo akokisi plus de 60 ans akende obala mwana moke pe azali mwasi ya batu pe mwasi yango asilisi ye bambongo awa na koteka bandako na nyonso pe couple yango ezosimba te. Donc conseil tokopesa yango wana lisusu bato bakomi toujours na basango ya Congo tozoki notangela bino masolo yango ndenge yali bakomi les martyrs de la Pentecôte oyo ezali likambo moko eleki sikoyo il faut na censurer yango na avant na lobango bauti oyebisa biso susu awa que bato ya SADC bazosenga na nomination d'urgence ya nouveau premier ministre. Or SADC boyebi yango bien eza moto amemela biso Kodjo SADC ezali ba pays oyo bakanga Congo en otage o batia un illettré na mboka po bango ba violer bayiba bankita metala nde bazoseka biso na kosenga biso ke to pona premier ministre Noki on dirait ba na souci na biso et pourtant bango nde bato bazolinga Congo etika la genou pour bango ba continuer koyiba ba continuer ko piller. Donc aussi to timbeli ba na bango oyo ezali malamu te. Alors balobiete alerte pourquoi l'ANER et Kalev paye-t-il des mères congolaises pour s'exposer nues sur internet? Et c'est ebani ANER ezofuta ba mama ba journaliste ba militante ba sombi bango ba s'exposer nu pour na ko distraire combat. Alors sous balobi qui est Azarias Rouberwa Rwanyawa Azarias Rouberwa azali bongo réfugié rwandais, un avocat au na Congo atanga na mboka na biso na Lubumbashi mais na miracle il y a théâtre na bango o mama Sifa zalaka mama na bango abota Kabila na Jeannette bakomisa congolais pays wana nde azoboma. Alors to kana no lisolo oyo ya ndeko na biso ndenga azofungola biso qui est Azarias Rouberwa oyo bino bokanisaka aza congolais nzoka aane congolais te mais azali mutu oyo. Sur le plateau de la RTNC l'émission de Kashinga Chombo, je ne sais pas s'il est déjà parti.
Impact, où j'ai pris les documents d'inscription d'Azarias Louberoa à l'université de Lubumbashi. Né à tantôt à Ménémo, d'Azarias Louberoa tantôt à une autre ville que je ne citerai pas, on va dire que j'ai fait la délation, au Rwanda. Quand il termine son examen d'État, il est né à Ménémo aussi. Dès qu'il vient s'inscrire ici, il est né de l'autre côté. Moi, j'ai donné le papier, et Julia Kissimba, souvenez-vous-en, vous le connaissez Kissimba, qui était le responsable de CNI ici. En direct, je lui ai dit, comme la loi dit que s'il y a des doutes quelque part, demandez au candidat de produire au moins 4 témoins. J'ai dit, demandez à Louberoa de produire 4 témoins de Minembo. Il n'y a personne qui l'a fait. Moi, je l'ai fait. Et 3 jours après, on a appelé Louberoa, on lui a pas les RCD, on lui a dit, ce type-là, si vous le laissez ici, secrétaire de l'académie, nous, on ne sera même pas fait la campagne. Et Louberoa donnera des instructions à Lola, c'est Lola, je crois, Kisanga, qui était notre ministre de l'enseignement supérieur. Je t'attends. Il faut l'enlever. Et on prend là. Pokomona bango na bibe na mabo na itela mabazali baula shela shile ayuno zako pendi sabino analiza mebodi mabango ta pokomona bango pokomona bango na bibe na mabo Donc, Louberoa Azali, un assassin, un criminel, Oyo, Baya, qui a infiltré Mbogansona, Bakengo Adondo, pour aider Joseph Kabila à Bomabiso, puis à balkaniser Mbogansona. Mais là, les malamu na mboka Congo, Congo est à 1 et côté à 1. Iota moko à Congo Kolongwate, si du Kivu, Nord Kivu, bazo rêvé na mboka Kozwaka ngote, pe guerre et Kozonga et pe Utaka, Nenge Musa Lobaki, Mboka na biso za mboka na biso, to baré bangonzela, to zalaki bongo na basangwa Congo na tongo lelo, to zolo baki soki Kabila zo comprendre te que mandat nécessaire aza na légitimité te, aza pe légalité et qu'il y a un droit pour et c'est l'IP na rassemblement parce que la majorité présidentielle va présenter 3 combos au budget reprenant na moko na bango na présidentielle pour azala président Congo pour la transition titre que na élection. Breaking news, yes Nkolo. Yes Nkolo.